Yatumbo Yekufi. Donc, ba Congolais de Sikatou Bazali. Le corps avait pas Pazoya. Félix a dit ça, biso. Est-ce qu'il y a Jésus-Christ a dit ça pour comment mon ensemble sur le territoire national. Il y a un le monde tous les chrétiens catholiques ils sont. Comment mettre fin à Pape a la Félix c'est confession religieuse même la martyr parce qu'il cérémonie au Salé. Comment mettre fin à la guerre à Istanbul? Oui, je pense que Ndekolanga Bruno Tcholoba déjà solution et ça vous venez à Félix. Mais dans l'ingénieur Zongela Ndekolanga moi ndambu na Sabango que non en 1969 hein tozalaka na Dirkab babengi kombo ya Bartos Barthélemy azalaki Dirkab ya nani ya Mobutu. C'est un Rwandais. Et Barthélemy, je peux vous dire que de 1969 à 1977, nyonso wana Barthélemy tozalaka gérer un ONPTZ ezalaki na ngirabatoire azalaki Rwandais tozui Gaumba azalaki administrateur ya Zaïre Sep o eza Congo Sep un Rwandais à l'époque à Mobutu tozui Ruigamba azalaki directeur ya Telecel un Rwandais tozui Oscar Abarugira azalaki investigateur ya coordonnateur pe investigateur ya Centre national de recherche ya ba investigation un Rwandais nyonso wana pour vous dire ceci Erozolo Bakeno, Tobandaki Tozalaki na James Kabare, Bezoyi Karneli James Awa. Donc sache qu'il y a eu des Rwandais avant, depuis Mobutu. Rwandais bazalaki. Comment mettre fin? Mais pour mettre fin à Makambo, Bazwa Mbongo ya Ram, Bazwi Mbongo ya Ram, Bake Kosomba nango manduki, Bapesi ba FRDC ba bundela nango. Parce que Mbongo ya Ram wana tilelo ba FRDC bazana bibundelité. Ba FRDC bazana ba munition te. Mbongo ya Ram ezo traîner na kati ya ba poche na bango. Bazwa Mbongo ya Ram, basombeli yango bibundeli, bapesi ba FRDC na biso, babunda, soit bacha sécurité na ngambu nyonso wana. Parce que Mbongo ya Ram toyebi côté que comment mettre fin à la guerre à Est et République du Congo? Pour mettre fin à la guerre à Est et République démocratique du Congo, les alliés tous à la conscience collective, Mokonzambo a manifesté la volonté tant attendue, les lois ont averti.